Bonjour, bonjour, bonsoir à la famille. Nayeli susu ngai molobeli na bino toujours police ya santé ya ba congolais. Nayeli su liboso na bino po to beta CT vraiment beta CT koko mutu nyonso tu ayoka oyo alingi ayoki oyo alingi ayoki te puisque eza vraiment ba conseil moko vraiment à suivre eza ba conseil moko soki oza na mutu aza na bokono wana problème wana na ndako eza vraiment ya ko conseiller ya ko sunga ya ko suivre ye médicalement. Lelo na ye potobeta sujet oyo tolobeli la consommation excessive ya drogue ou bien ya alcool. Déjà kombo na yango déjà excessive donc biloko nyonso tu oyo eza surdosé ezala alcool ezala drogue eza très mabe mingi pona santé ndeko na ngai donc eza mabe puisque eza ba produit moko très chimique eza ba produit moko très dangereux pour la santé na yo ndeko na ngai okoki jamais ko bebisa vie na yo pour na ba consommation très excessive ya alcool ou ya drogue selon ndenge totala ki na ba réseaux sociaux net in Amérique je crois en Amérique même pas partout bato bazoko utiliser ba drogue pendant la journée muto a community zombie muto aza sous na forme te a community donc neti ndoki awuti na lufelo akiti banda likolo na lifelo tina se mabele c'est vraiment choquant ya komona ba image wana donc vraiment eza pasi j'espère que bato wana famille bakoki kosunga bakoki kosala quelque chose bakoki komema bango na ba hôpital pona kolandela ba soins na bango bakoki kokende pe na ba psychiatre pona kolandela traitement puisque c'est vraiment très dangereux même cas aussi tozomona na kine oyo tozobenga ba jeune bakomi bien bakoma na ba système ya ba drogue ya ba bombe ozomona penza ke mutu aza lisusu mutu te na moment où a utilisé drogue excessive na nzoto na ye ekomi par exemple bakomi ko utiliser ba sorte ba pine pona ko sala ba substance pona ba drogue eza vraiment malamu te ndeko na ngai yo oyo ozoyoka ngai na zolo ba devant yo ceux qui ont salé la kabiloko wana vraiment sala attention vraiment conseil kutu na koloba tika puisque ozo détruire santé na yo puisque eza ba molécule moko très dangereux pour na nzoto ya mutu eza biloko moko tueur en série yo moko zo komi boma sans oyeba puisque tant oza na moment ya drogue ya consommation très excessive ya drogue ou bien ya alcool au sentir nzoto na yo ezoko sala musala malamu te neti mutu normal donc okomi paranoïa okomi na confusion okomi très stressé oza susu lokola mutu aza na bonne santé te donc oza na besoin de soins puisque eza ba cocaïne eza ba drogue ba mélange ba drogue oyo eza très makasi mingi oyo vraiment soko ozoko utiliser ngo na batamila yebaka ke eza vraiment ba risque puisque eza peu difficile pour obima na milieu wana soko bandaki yango donc ba symptômes ya ba consommation très excessive ya cocaïne ou bien ya drogue ou bien ya alcool ezali au bando ko sentir nzoto na ezo fonctionner malamu te ba transpiration ba angoisse ba dépression ba problème cardiovasculaire eza mabe mingi kutu soki pe olekisi tellement ba utilisation nango okoki pe kokoya même na koma ntango komi na ba niveau ya ba koma wana ekomi ke faut vraiment bakende ba famille bakende tina ngomba mangengenge bakende kobondela yo po nzamba sala grâce po bima na koma puisque ba misusu pe bakota koma babima te ndeko na ngai ba misusu bakenda koma bakenda pe bakenda ndenge bakendaki pe bakei pe mbala moko bakei na liwa donc vraiment eza biloko moko eza mabe mingi ezo détruire niveau ya système nerveux na yo tango zo ko utiliser ba consommation ya alcool très excessive à long terme ou ba drogue très excessive à long terme
ozoko bebisa pe ba système nerveux na yo oza pe na ba problème ya cancer neti ba cancer ya foie okoki kozala na ba problème cardiovasculaire okoki koleka pe na dépression okoki kokoma paranoïde donc bato basalaka ba hallucination donc eza vraiment les ya maladie moko eza très grave puisque soki vraiment au secours signal d'alarme et salamité plus vite rapide oza vraiment na danger puisque de plus ozoko consommer yango de plus ezali difficile pona ko quitter milieu wana en tout cas ndeko na ngai na yeka poto beta sete puisque na lingi bino mingi musalo nazo sala pona bino vraiment ekozala malamu te soko détruire vie na yo na à cause ya consommation excessive ya drogue ou bien ya alcool. Vraiment ndeko na ngai eza malamu te soki olingi santé na yo faut kosala attention puisque nyonso tu o eza surdose eza vraiment déconseillé po nzoto na biso emesani na ba surdose te nzoto na biso emesani na ba produits chimiques te nzoto na biso emesani na biloko makasi te puisque ekozala mabe mingi soki olingi nzoto na yo faut kosala attention vraiment ndeko na ngai soko zape na mutu oyo aza na ba problème wana beta c'était vraiment sala makasi ya komema ye na hôpital puisque ba médecin ba psychologue oyo batangi betide wana ya ko aider personne à danger oyo aza na problème si consommation ya alcool ou ya drogue baza wana mpona kosala misala na bango. En tout cas ndeko na ngai yo mutu ozolanda nga lelo vraiment prends soin de toi. Santé est très important. Santé basomba ngo na mbongo te. Santé okendo zango te pa tata leki mama leki noko. Santé est très important puisque soki lelo santé est comme na ba dégâts donc mawatro au baby sipe qualité ya vie na yo au baby sipe ba vie na yo quotidienne puisque santé zo déranger. Na moni mingi na réseaux sociaux na ba Amérique na moni na kin kuna donc ba bombe sur bombe. Donc ozomona na ngai penza chef ya terrain il faut na beta pena grand bombe pona bima yanke ya film en même temps ozo perdre santé na yo et puis ba misusu pe ba kufi na yango donc yango ndeko na ngai na yaki to solo la pona sujet oyo eza vraiment trop grave o pe bato misusu pe bazo kufela na yango ceux qui baza suivi te ceux qui peut to continuer to sala sous série mususu ça bo sala nga signe bo komelanga botindelanga ba email na bino na zaona pona bino vraiment na tiki bino je vous love na souhaiter bino bopikiliki bwa nzoto bobosa na te vraiment bo like bo abonner massivement na chaîne na biso bokono ba biso TV bo partager ba vidéo na biso po awande eza pena masolo ya sire awande tozobeta masolo ya Saudi masolo ya santé o ezomema biso na qualité de vie na tiki bino botikala malamu bye bye.